Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour la famille kande na ebisaki bino na video moko euti koleka tolobi ke ndako ya musika ezate donc ndako na biso oyo bozomona yango ekoki kosala ba 20 ans tosala lokola to abandonaki yango donc malgré ba locataire baza na kati mais ezalaki na toilette te toza décidé à osalela bango toilette parce que bato bazovanda na kati il faut bazala quand même malamu donc c'est la bango toilette moko ya kitoko toilette wana ozala vraiment po na libela donc tozo ça la toilette yango bomoni ndako na biso eza na plaza kala to bande ko somba ba terrain na ba plaza na moins cher mais lelo oyo pona kozwa ndako ya ba 20 sur 20 na plaza en tout cas il faut za na mbongo biloko yango nyonso tu ba place yango nyonso tu ekomi nango ya kotonda place tozalaki oyo ezalaki vraiment biso tozaki bato ya liboso tosombaka ba place oyo ozomona ka ba terrain ndako ezalaki te mais lelo onde nazoloba la bino ekomi vraiment pono mona terrain vide eza pasi surtout côté o biso tozali eza vraiment pasi lokola bazosalela basaleli biso nzela moko wana donc bazotia makadam ndako ezu vraiment valeur makasi donc andeko nyonso tu o bozara na bandako na bino na ba plaza botiela ngona no botiela ngona no ba idée bosala musala parce que soko zotika ndako na yo boye utika tamsusu terrain apamba mbule ebele et salaka mabe lukaka ke mokolo mosusu kokita kuna na Congo okutaki batekela yo place donc pona kosomba bandako na bakinkole na bansele en tout cas il faut vraiment ozala sage parce que batu bazo teka banda kwa batu okoya kosomba ndako moko ya ba problème ekolukela yo vraiment problème yango wana pona kozwa ba risque wana te soko sombi ndako zala na wata lokola mama bijou soko zala na possibilité ya kotonga te sala makasi sala clôture tia portail wana eza kaka conseil mama bijou apesi musala ezo sala makitoko tozo sala salaka musala parce que on sait jamais. Donc ndako na biso eza na plaza donc mama bijou le bitan to sombaka yango ba ndako ezalaka te mais lelo oyo batelemisi ba immeuble lelo oyo terrain à vide côté na biso ezate. Merci. Ndé na ebisaki bino na video toloba ina sela ba video ba terrain place to uti mususu wana na bosa ina ko sala video bonjour allez to banda kotonga parce que ça la mwanda komoko totonga et puis totika na petit so komona bien dadi sela nga nini o ndako mobila bonjour tout ça c'est les liens dans le village tout ça pendant pango yango eza yango calme Matiwa bébé. pango yango Matiwa bébé. Ata mbongo ebele ndipo napesa nene ngwana bato bakosa yango mosika bazo na 200 bino a boso na 300 ngwana kama mabe ngoni mali na mini ya bien te ya mali na mini ta mabe makasi soko obule nde ngwana kasi obule omote ka obule ya mabe seko moni ngana sa mbongo ebele ngo kasi ka bongo pesa soka 3000
Bonjour maman. Lobi mbula moyen te. Mbula makasi. Mbula biso to sala penza bien te penza. Mais les londe quand même toza awa. Tozo travailler. Pour na faux septique d'être aussi yango. Awa tozo banda ko sala WC. Ya likolo nde yango tozo sala siko awa. Faux septique yango yo. Tous les 3 poches. Yango yo. Obligé yango lelo tosali mbula déranger biso makasi. Déranger biso makasi vraiment. Déranger biso. Mais to bundi ka mbula wana nde quand même to tongi moi nde ozomona boye. Ozomona boye lobi to continuer yango. To continuer yango. To timwa lesu mwa ndambu koto poto bakisa ye. Abima ndenge esenga fo ezala. Ngo mama. Biden. Bonjour maman. Awa. Nimoko moni puis perdi pe yango wana ba faux septique yango yo. Tous les 3 poches yango. Puis perdi pe yango yo. To sali lelo. Yango tozokanga ba juin oyo. C'est que awa pona lelo tosilisi yango. Bonsoir maman. Alors ba faux septique yango yo. Yango awa. Ba wise pe yango tosali. Yango tozosala. Kala te tozokule yango. Kala te tozokule yango. Yango tozosala. C'est que tozaka awa. Awa pe déjà. Crépissage pe déjà ezosalama. Crépissage pe déjà esalami nango. Esila nango nyonso. Crépissage déjà esalami yango baosala awa. Tika ekali bulu moko. Yango baosilisa siko. Crépissage déjà basali. Awa nyonso déjà esili. C'est que tozaka na musala. Tosilisi te. Merci. Mabishi yango yo. Premier dalle déjà tokule. Aba balusa po tosala deuxième. Voilà. C'est que tokinde awa ti ba 17h tozaka awa mama. Ti ba 17h tozala kaka awa. C'est que musala le continuer kaka ti to aussi sango nyonso. Ka lelo. Mabishi tosisi okule hein. Tosisi okule ba dalle. Yango.
biso couler déjà badala. Crépissage peut déjà ici là. Crépissage peut déjà ici là. Le binde toyo couler qui finit ko. Toyo couler qui finit ko oyo. Lobi. Kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de ko kiko ya baba ya na libanda mai na biso ebimara kitoko courant na biso tozana ba lune ebele tozana groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino mwana nyonso tu ya poto. Bonjour la famille. Maman Bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou alobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebu. Botala appartement la biso ndenge ekomi. Appartement la biso oyo ezalaka na matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Otala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou alobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou alobi kokende na o musika te contactenga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko. Toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso R moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte mi balé lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou alobi bozala toujours branché
bosala baréservation na bino tozalaka kaka na 7 place baplace na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini toza na biso kaka na 2 appartement oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana mama Bijou alobi soki olingi okende congé benganga rapide mpona osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée bato bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu mama moto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Mama Bijou alobi balali. Merci na moto nyonso to pesanga confiance. Merci na bande compte surtout bayaka kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni mama Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mokie. So kosala ba long séjour à partir de 3 mois. Mama Bijou alobi $30 ya pamba. So kosala ba séjour moko ya mokie. Tokozwa ngo na $40. Appartement na biso avec $40. Oza na appartement oyo oza mobimba. Malili lokola chambre froide. Ozala toujours branché. Bo s'abonner massivement na Bidor TV. Bo kozala jamais d'ici. Ota l'appartement na biso ndenge za kitoko. Mama Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba. Nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa sola ya bonheur. Ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso. Batu nyonso tu bopesanga confiance. Bokendeke na maison de passage na biso. Mama Bijou aza kobengisa bino boya. Bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre. Tozokota na cuisine. Pona kolakisa bino ndenge appartement oyo. Tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur. Bozomona ndenge tokomisi yango. Botala likolo ndenge komi. Botala likolo, botala bino moko. Mama Bijou lobi biso nde bosala. Bozotala likolo nango. Otali. Bomoni. Ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Te Bidor TV nde makambo. Nde mosala. Balobi zanga na yo nyonso me. Zala na mwa makuta. Pona osala boye, il faut mbongo. Mama Bijou alobi bo confier biso. Grâce na bino. Nde musala ezokende bien. Nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso. Tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune. Botala lelo ndenge komi. Grâce na bino musala mama Bijou do ezokende kitoko. Merci. Nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka. Benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda. Bomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango. Soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino. 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozu appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozu appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soko lingi bo fungolela yo appartement numéro 2 o ezali awa ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la 2 chambres salon cuisine. Wana eza pona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kin ko bukala te benga mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais de site toza na groupe na biso toza na citerne o totiaka réservoir ya mai. Sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Toza na egebu bato minene bayaka bato bauta ba poto blog tok ezawa. Toza na yonso bala sepelaka matoye. Hôtel mama Bijou sepelaka mama Bijou tana ba idea malamu. Tosa makambo kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango. Biso bakuna bazala te. Toza kimia. Wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika detika mama Bijou. Toyambaka bato minene ya jete. Et puis mama Bijou atiki biso te ate sous boutique. Ate boutique nyonso kobuka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama Bijou.
chez mama biju soko oyo kolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama biju otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama biju kitoko wapi pa mama biju mwa ezali mama biju bayo aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama biju alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama biju alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama biju azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama biju atie ba maquillage na tie ba anti-age mama biju alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama biju alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama biju alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama biju atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama biju akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama biju na